Bonjour, 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 mbote, mingi na bino nyeso tuba ebolinga ka maman ile anitu. Na pesi no bambote ba ebwe ma vimbi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Maluka ibande konanga, est-ce que boa malamu? Boni ba santé na bino, bola muki bien, journée zo le kandenge nini. Wabino mameli anitu, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kini ezali. Et vous de votre côté c'est comment? Bola muki bien, boa malamu. Bible la circonstance ni to sa nini to ku misanzambe to pe sanzambe merci mingi na bino surtout au bon dispositeur na bino pona kotala to pe pona koyoka maman Elia Nitu merci na bino surtout boza abonner na Elia Nitu TV ceux que zamba la liboso na kosenga o s'abonner après avoir ko s'abonner activez cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est sika et au côté na kati ya chaîne na biso de tout et de rien du vrai du vécu donc au pesa na on de to ba na kati il est Nitu TV du quotidien on est to sola na kati il est Nitu TV to changera discours to changera pe sujet préparons-nous pour le mariage makambo le grand banda comme mabala ya on de makambo to sola na il est Nitu TV. Na ote ko sala émission moko na tout ni bien na lobby responsabilité ya kosangisa bana eza na mwasi to eza na mobile nde na tuna ki motuna responsabilité ya kosangisa bana eza la pa ya mama ou bien pa ya papa na lobaki pe bo na émission nga lobby bandeko o boyebi ke bazana ba famille recomposée bo sala makasi bo zo émission o bo tinela pe ba papa soko yebi ke mutu moko vandaka bazana bana mwasi aboti na gauche mobile aboti na droite et que bazana ba souci wana il faut kotina bango émission batala et ko sunga bandeko ebele et ko sunga bandeko betamba ko yoka mutu na mutu akozo quand même par naye. Merci beaucoup parce que ezana bandeko balandaka penza on a benga ka ma famille du cœur. Vous qui me regardez, vous êtes ma deuxième famille. Et on a bien rabino ma famille du cœur parce que boza deuxième famille nangai. Voilà pourquoi on a bien rabino ma famille du cœur. Ah, donc on y a batata. Longo na batata, ici c'est votre deuxième maman Elia Nitu la reine mère. Appelez-moi Kimia Kian Kakalkon, on va bakisa maman Nitu béton. Voilà. Papa moko benginga ebisina maman Nitu bravo. Merci pour l'émission. Malgré le but de ba commentaire, na tchena nga commentaire te na préféré na benga yo moko na solo la na auto solo la bobiso mi balé. Ngabi papa naza koyoka. Papa wana lobi makambo lobi maman Nitu. Olobi makambo eza na nzela makambo eza ya solo basi baza emporté par ba émotion na ba jalousie na bango parce que so bazotala ba situation ba tumususu peut-être ya na situation wana te ya onde baza kokosa o moi ça sangisa bana lokuta toutes les femmes sont jalouses bato abata bazuwa maman Nitu merci pour na ba réflexion na yo ndengo lobi ke basi baza bato bazuwa okosite basi baza batu ya bazua mwasi nini yo mobali azole mbanda aki aboti mwana libanda ayele ya boti maboko merci papa po boti libanda non ben émotion moto lobisaka bon parce que quand ndolo baka bino basi bolingaka vérité te bolingaka te likambo yo ceux qui ezo conseil bolingaka bongo te maman en tout cas osele ko malamu ngai naza na kati ya kawana papa na bisinga bi ngai Joseph kawana ezaka na ngai mama Elia Nitu na kati ya ndako na ngai naza na mwasi naza pe na bana kande to tambola ke lobi yo mo ke muto akendaka kofungula tirati libanda yenda yeba kelo koni asali na libanda mwasi avani na kati ya ndako ya libala soki mobali abimi abia ke musala elle mobali akenda ko tricher elle akenda ko sala babolingo na ye na basi musu est-ce que mwasi ndako ayebaka mwasi donc la femme croit seulement son mari sur parole hein c'est tout moi ça va bien na ke musala bika mobali nanga ake musala mais oyo mobali akenda ko sala mwasi yeba ngote Abika ki mobile nga kenda musala na 5h du matin azonga na 16h mais tant musala kenda musala na 5h asina na 14h 14h ti 15h azana yepa ya makango 16h azongi ndako mwasi akoyeba ndenge nini mwasi abika ki mobile asaki nini akenda ki musala oyo mobile asalaka na balabala mwasi moyeba ezate alobi mameli ya Nitu réflexion na yo t'as réfléchi comme un homme ngabi c'est vrai papa abi oui mobali nde azana responsabilité ya kosengisa bana parce que mobali nde akenda koluka basi libanda kenda kubota mwasi azana kati ya ndako akoyeba ndeni nano mona teke mobali aboti libanda bakosele pe mwana ke mwana ngo pe azana ya yete oka bata na famille na biso misapio ezala te na famille na biso muto abo ezala te makolo abo na famille na biso ezate parce que ezana ba famille mususu ba kokana oyema na ngata fali ce que moni fali ce que moni keina
sokomoni falie sokomoni keina bilongi na bango ekokana sokomoni makosi sokomoni monikel bilongi na bango ekokana oui ela ba famille mosusu ba kokana baloko ba chinois ba kokana bilongi ba kokana ba muso mona kaka miss na bango ezala ndenge moko ba muso mona kaka zolo na bango ezala ndenge moko ba muso mona munoko ezala ndenge moko. Il y a des familles comme ça ke o mwana ba bitete mobali penza aboti libanda ye na mwana mama atela bia mwana nga o aza makila na biso te biso tozaka boyete famille nyonso ezana basira te biso tokana ba mbunzo te c'est comme ça. Alobi maman Eliane eza kana ngai nazala mwasi na nga na ndako nde tozala kaka nekende kofungula tirette na nga na libanda mwasi na bimaki na libanda mama aboti mwana tango aboti mwana nakoya koyebisa mwasi na nga ndenge nini na kati ya ndako mama en plus awa na poto nakobanda ndenge nini koya koyebisa mwasi na nga na ndako mama oyebi naboti mwana libanda mais nakoka te je ne peux pas sikoyo lokola nakokaki te mwasi ye moko oyo ya libanda nabotaki ne mwana akomi kaka bana fo bayebana ti bana ifo bayebana akomi ko changa kutu matata ke bana ifo bayebana mwasi oyo abotaki ona botaki ne mwa libanda yenda akomi ko tungisanga bana il faut bayebana bana il faut bayebana bana ekoma eka nzembo ngai na ye bolingo esila akoma na vie na ye. Il y a deux fois okomona soki na ye kotala mwana na soki ka na se mwana okitate il faut mata soki période na mwasi azana mobali te mama ngane na mimi ngamo mama nitu soki bikola na sa mobali te ngani na komi problème soki na ye kotala mwana na se na bengi na se kitsa mwana okitate il faut mata il faut rezoe ana likolo il faut mata okotala ka na mata ka na kendo za mwana tango na zozo mwana mama nitu so to bimina mwana to na McDonald's to vandi na mwana so to vandi to solele asakani nazongisi mwana mama na komi kaka mwana osuka neka na McDonald's osuka kana ngana yebise il y a un temps pour tout taeko koka oyo na koka koloba nda kokuna ke nazaka na mwana e kosala ke na mema e pas pour le moment tezela nanu mwa muke mwana kola ndeto oloba bu mama ile ya nitu mwana komi na 12 ans mwana mwasi ngai mo pe natali mwana komi na 12 ans lobi koza makambo ko bala bana basi bakola kanoki bana na bota yi 12 ans yango ekokiti lobi koma makambo ko bala papa za wapi famille papa eza wapi mwana na ndenge na bote mama ni tu famille na nga na lobela kaka cousin na nga moko cousin moko ka nde na beteli solo mwana wana famille na nga ba yebi existence ya mwana wana te ba yebi existence na ete kaka cousin moko nde na lobela ki omoni na mwana boye na mwasi boye tala numéro ya mwasi yango parce que aza cousin na nga mutu ya confiance na kwa ko biseme pala bandeko na nga et surtout ke na bandeko ya bana basi pona yebaki soki na yebisi na bandeko na nga basi bako kene mbala moko eko fuite tout de suite bako bisa mwasi na nga na ndako yango na kwa ko bisa bandeko na nga basi te pona yebi bango ba epanza makita ba bongisa te ba bebisa kaka neke ko yebisa cousin na parce que za mwana mobali lokola nga sali nini a garder silence na pesi pena numéro moi sona ke tala mwana aza to yeba ka vite mwana aza place boye na boti mwana koli cousin na nga yebisinga bi papa lokola mwana koli boye akomi na ba 12 ans salaka ke fort osola kana mama na ndaku bola na nga bien to sola kaka boye salaka effort osola na mama na ndaku o présenter moi aza mwana mwasi lobi ekoma makambo ya kobala salaka ke fort mama Eliane na sala makasi kaka ndenge olobaki na émission na solo na mwasi na nga na ndako na yebise mama mbeba esekoyi deja ndenge na zaboye na betaki libaku libanda tala mwana abotamaki mwasi asiliki kandeza ka réaction ko silika yo bota libanda ngana na bana 4 na ndaku na sisi naza mwasi mabota pourquoi ki ko bota libanda naza mwasi aleli yo boti libanda ndenge nini ngana naza mwasi mabota na boti lo bana 4 soko linga ki 5e fa ko lo bana ngai pourquoi webika ndenge basi bozalaka alobi mwasi alela butu mobimba na bondeli mwasi alela butu mobimba eloko wana etungisa ki mwasi nanga siko mwasi nanga za genre bato yo balobaka mingi to bavanda na makambo na motema na leki susu mwani koloka ndo lobi na vandi se lisusu nga bi mama limbisa ngai mwasi aboyi natali na sana ebisi kuza nga bitala
André tala problème o ndenge za boye na ndako André abi to kende sko ngana ko ya na ndako to solo ngo ensemble il fallait que cousin na nga wana ya to vandi na cousin na ngai to sololi na madame cousin na ngai expliquer madame mama to sengi bolimbisi ezaka ka mbeba talaka na mboko oyo balongola zemi te soki ezaki na Congo zemi wana ngaki elongwa mais na mboko talaka ko kolongola zemi ndenge ni basi ya poto balinga fa bota basi apoto balinga fa bota mama yo yebi tango basi babotaka mobali ayebaka ba periode ya mwasi te mwasi mutu ayeba ba periode mwasi mutu azwaka zemi mama limbisa biso na yebisi ndeko nanga bito sala ndenge sala mana Kinshasa to sombela mwasi nanga 5 super wax 5 super na sombeli mwasi nanga na zuna 1000 euros na chili kola 5 super wana na singe bo limbisi o ezambonga tailleur limbisa après tango na sina pesa ki existence ya mwana nde na yeko senga eske mwana kukoya na ndaku aya koyebana na ba ninga mwasi nanga kiteki motema abi ok problème ezate aya kokutana na baninga kaka ndongo lobi avanga na solola na bana mama na bango yemo sololi na bango ke papa abino ape na mwana mususu bana babude kana me komasa komano kaka ninge ezala kaka oh do papa il a 2 femmes mama tinza abinga na yeba kipete ndeko na bino komi na 12 ans papa ndaza kwa no senga nde boye boye ok akoya bo mona ye mwana mwasi ya 12 ans mobala sololi na mwasi bon c'est le moment la même mwana na ndaku ame mwana na ndaku basali connaissance na baninga e comme ndenge za la kana mwana ye na weekend aye vendredi na poko papa zuye samedi dimanche papa kazungisie akomi ko sala sa nini amesana na bana o baza na ndaku abanda komesana banda komesana metala sikoyo bino basi ndenge bozalaka mwasi na ngai mama mwana oyo ayebisa mwana ke soki oza kuna oyoki mama wana baoso na papa obengi nga na telefone nga na koyamba te otiki nga na ba conversation ndenge ni baza ko so soko moni place bango bazali okendaka wana ovandaka wana no kanini ba osolola soko moni bango bavandi na canapé oke ovandika place bango bazali wana ndenge soko mama solola kana mwana oya 12 ans mwana 12 ans soko akei kuna asali telefone kane mama yebisaki ye omona tiki telefone polele mama zoyoka telefone eza na sac bobika bana mikete koyeba te mo telefone eza na sac azo tourner côté ba parents na bazali ayoka ka ba mama azoka ba conversation nini bazo solola ka ndenge za ka mama atinda ka mwana ayoka ka makambo o bazo solola siko soki ayiko bise makambo bazo solola mama siko azo yiba makambo ezoleka na kwana kezala ka boyebi mo sa mbale koza mukolana pe bo swani mo imera mabe tout ça mwana koyeko ba lelo papa zaki boy lelo zaki boy mwana koma kokende ba vacances kokende ba vacances na kokende kende ne ba vacances nenga zokende ba vacances wana ndenge za la kala ndaku mama ta mususu mwana mukolana lambi ta mususu pele lebo kolia mwana siko komi kokende ko ibisaka mama na ye mama ko tutolia kita tolia kika ba pat mwana liboso na mutolamba ki ba pat tala kutu papa azonga ki retard tala kutu baswana ki mwana bandi siko ko raconter makambo nyonso epa ya mama na ye mobali abi mama ntungana mama ne bolingo esina kana eloko te mwasi wana po atika nga kimia ifazala na mobali so mikona za na mobali na bolingo moko boy wana nga na zu kimia so kwa za na bolingo te motungise bande pananga motungise bande pananga motungise bande pananga akomi skoko bwakela nga mwa mike makambo elekaka na ndako ye mwasi na kutu boy kutu boy ne ko comprendre nga bia donc mwana ndenge na yaka ne na ndako po koma ko pe ba 2 semaines vacances à 2 semaines moi ça comme peut que on a quelque chassa tikala na mwana nga na quelque chassa au n'a pas eu 2 semaines avant na mwana na ndako ya quelque chassa tango kozonga ndako récupérer mwana akomi ko mwana mwa makambo yo mwana za kolobela mama na ye mama komi ko bwakela mobali mwa mbwakela mwa ko bwaka par rapport ndenge mwana ayebisaka mama nde alobi omoni mwana za ka mwana na yeko même ko mususu tozaki na ndako kunepa na vana zongisa ye na ke na ye na biminga na McDonald's tovandi tozolia tozo solola tant to bandiko sona bandiko sonde mwana na bandiko sonde mwana oyebi ke mama mkona lobaki boye mama mkona lobaki boye mama vraiment ndenge ni riba makambo abi me mama ebiseki nga soki naza awa na chaka telefone pona ya yoka kanenge bo za ko solola na tantine na tata nebo soka na tata ya unga pena chaka telefone mama azoyoka ebiseki obongo mwana sopanye papa parce que papa lobitala mwana 12 ans tant to sisi kolia na memie na Zara to koti Zara na saleki pona zo esprit na papa na eti na zwa mwana sopani mwana ebisinga makambo nyonso tala mama bakasuki na za epa na yo na chaka telefone ya yo kandebo zo solola na tata mama mutalinga ka bongo bobike mwana zaka mwana
mwana lobi bon ezalaka nde boye papa wana lobi banda mukolo wana mama nitu nazwaka lisusu mwana te na yebishe mama lokola yo che mwana lokola antenne soko na ndaku amemaka makambo eza kuna yela encore boyebi mwana mwasi kana zuwa mwana mwasi kana zuwa moko osakana te donc ekatani na kozwa susu mwana na vacances te aza deja na 12 ans to bando kutana so na posa na ye na ko banda ko benga to kutana na ya kotala ye bien akendo tala na école mama na ngai mwasi adasuki mwasi boyebi to abasi boyo kanga to yebi ba comportement na biso mabe ndenge to zalaka wana papa lobi na bina okisusu mwana ko yasu na ndako te na boyi aya lisusu te ekomi soki na ke kotala mwana classe eka mwana ko mwana ngabo azongi akimi mwana mama le tango koya oyesa nini awo oyesa nini oyo kotala pona nini boy na boy ye moko muto ayebisaka nga ke mwana fois yebana na bandeko na ye na sali effort. Je me suis fait pardonner na mwasi nanga ke likambo ese sali bo moni mwana oyo mwasi akutaka na libala na mwana oyo mobala boti pendant les mariages ce n'est pas pareil mama nitu mais tala ndenge ye moko akotisi mwana esprit ya mabe ba mama ebele baza ndenge wana ba mama ebele bozola nanga bozo yoka mabe moko biso to linga vérité te ba mama to linga vérité te sur que moi eza to linga bongo te biso to linga kaka mobali to chaka ba mibali sur la croix chaka eka na kulusu kaka to linga mabe na biso kondima yango te ce n'est pas bien ba mama ebele c'est comme ça. Soka par ta garde d'enfant na bana komona siki mona ki kuna papa bino ezaki ndengeni moi sana yamba ki bien bofanda ki ne bien ezaki ndengeni boy na boy tout ça mobali alobi abi mama ili na moto vandi bona canapé na mwasi nanga mwana ko ya kovanda katikati na biso nga na mama azo sala affection côté ya papa moi azo sala affection ko ya kovanda na katikati tanga vanda katikati na biso téléphone eza ya ko polele mama na saka nini ayo kaka ndengeni toza ko sala ndengeni toza ko solola yebisa ngai oyebi ke bana mingi babota maka libanda ta bayaka na ndako baya akuluka ba problème okomwa ta mususu po éducation eza déjà mususu soko sengisi na bana na kati ya ndako mambo masobeli mwa makambo ebe bakate makambo ebebi oyo basi bazaka mwasa asengisaka bana te muta asengisaka bana ezaka mobali nda informaka mwasi et puis asengi avec humilité ce qui ayebi ki asala ki adultère na kati ya ndako ya libala soko ayebi ki trompa ki mwasi na ye na mwasi mosusu baboti mwana il faut mobali ya kosenga na komikitisa eza te mwasi avandi na ndako ayebi banzela mobali atambolaka te tongo etani kabwe nasangisa bana mobali nanga nasangisa bana lokuta luvunu ben émotion ezolo baba ezotinda ba mama ka lokuta luvunu ya luvunu papa na lobi mende to osola bo mama nazwa kalisu mwana teke na yena na ndako et puis na yebisa ki na kokende noso mama papa je vais me faire bien non na komema na ndako te parce que osala ki gaffe le kola yo oyebisa ka mama makambo lekaka na ndako pour le moment oza puni na komema na ndako te na komema na ndako après pour le moment oza puni yo ebika moi singa zalaka ale mama na yazu décision ke au moins na su mwana nga été loko abike na mwana su mwana te loko na sina sala ki pa na sina zu mwana sina sololi na mwana bande kone basi ba yebise na yebise maintenant ça m'est égal loko bina komone te aza mwana ye moko pelobi akolukanga pona za papa pona yebise ke na pese punition ninga se comporter mabe yango na pese punition na ko meme su na ndako te ale mama labi okomone susu te ko mona su mwana ngai te ka nde ba mama bozalaka abi mwasi mobimba mama suko azana mobali mikola na tikinga kimia soki kaka mikola na zana mobali te mama na ngai akomi kotinga mangalo kwa sonzo soka oyo kotala mwana mata soko mata te mwana kokita te chantage na ndako na ngana za na bana 4 na kokipe ko sundola mwana na pona ndako na ngana za na bana 4 mwasi na nga botelinga bana 4 na kokipe ko sundola mwana na oya libanda za 5e na ko sundola epe et puis mwana wana aza anemoko na mwana nga donc to mwasi na nga ndako aza pe na mwana ya 12 ans ye pas za 12 ans baza na espace baza na différence kaka ya 1 mois mwasi ndako aboti ye koto aboti bon se mbele bazaki na zemi abi basi bayeba kilo balinga atena mokili mama ye moko mwana na sali effort mais tala makambo bande kotinda pa ba mama ebele bola na ngai ya bozoyo kangeza ka comportement ya biso basi tozaka bongo au mwana ki papa na bango fu bando tuna ayamba ki bien moi ça papa bina zaka propre moi ça papa bina lamba ka bien moi ça papa bina za boye aza kitoko aza ba mama tozalaka bongo ba mama ya bizale na biso ba comportement ya biso ya mabe ata to sambela ko to kenda ke église toujours de mauvais comportements ata to kenda ke église kaka ba comportement mabe nature ya moi c'est zoa jalousie moi ça za kanenge wana taka bwani na mobali
ata 30 ans après abandonne que la mobile yon kaka zuwa mobile yabsinga bi so mi kola zana mobile na zana kima so mi kola zana mobile te mama na ngala memi ngambo alors tant on a représenté moi na ona pas moi sinanga nde sika suko na ko informer famille que non na bota na fille moko na bandi siko ko zo mwana na bandi ko tambola na famille bande ko ngapa bonka na kana bana basi voilà pourquoi na kenaka pas cousin nga na se confier pas na yeto so alikambo tie comme na niveau oyo pona botamika na bande kwa basi yo yebi bande kwa basi ndenge bazalaka bana basi baba ta confiance te voilà un peu nga na so na bino par rapport à émission na salaki papa oyo nenga benginga po ebisanga ki mama eloko lobi ozana raison na zo la commentaire na bino depuis na ose la commentaire bo cha commentaire na émission na mutu pesa vie na ye bozo mona na te mutu na mutu pesa vie na ye bozo mona na te pona mutu na pesa vie na ye. Alors pona lelo to suki wana ndeka na ebisi bino papa oya tele émission botaka émission musuli solo botaka lisolo mususu yone ko sona bino ba mama oyo boza na bana soko yebi ko vanda kanda kumona mobile te kotinda ka mona te déjà ozolakisa mona le côté puis azamo a mwasi ozolakisa déjà ke soko kei makambo ekoloka kuna ya ko yebisanga yango moni ndaku ebonga kaka papa mama bana ebonga na corps étranger te soki kaka corps étranger za na ndaku makambo ndaku na bino nyonso libanda nyonso bando bima libanda boswana soki ndeko mobile soki azande kwa mwasi akobatela libala ndeko na ye malgré ba problème ezanga kate makoba pardon fana linga la semeki na linga la libala ndeko nanga mwasi bazali okay makambo na kata ndako ndeko na yazo misalibanda bazana bango mais la plupart akolinga batela mais côté ya mobali soki kaka ndeko mobali na ndako mama nanga soki kambuka ke leki ko benga téléphone ami ko bisa bandeko ne surtout so ba yina yo mwasi ndako surtout so ba linga côté baba ndako bandeko seka yo abenga koto abenga babandiko seka na kata ndako bandeko basi c'est toujours comme ça balinga kabasi bandeko na bango te toujours comme ça bazala kandenge wana bon pour aller to sikona que Dieu vous bénisse à bon attendeur sali waza mateur ko yoka aza motema ko ndima pe andi manabi ke bino ba emission bobo sepela kate bino bolinga polémique ce que ça polémique bo sepeli ya bo bolinga ngote mais essentiel na lobaka tana thème na 5 personnes ba comprendre makambo na lobi on a ba question za muto akanda ko tala ngate fanatique qui révolté ko tala nga pété et ça vous appelle mon incompréhension ko tala ngate ko tala té pour ça le vert yo le ba rouge ce n'est pas bien pour aller là tout ce qui wana. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumuna. Nzamba nu benshene bana betu bon, c'était votre deuxième maman Hélène Neto, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kiankaka. Liko na ngo babakisa mani tu beton. Bisous, bye bye.